Masula Kimbangu TV. Bande Kobalandi, bana papa Simon Kimbangu, bote na bino bisika biso ozwami. Merci na confiance pour pesa kabiso na kolanda reportage sur les Kimbangis. Biso na bino toke na paroisse na biso ya Matadi Mayo. Sika wapi tokokota église pe kokutana na papa pasteur Bwama ndeye akopesa biso histoire ya Matadi Mayo. Merci. Ba tata ba mama nzela biso wana tozali kokende na paroisse na biso ya Monga Fula. Tolanda na biso nzela, tomona na biso, toyeba tina nini oyo tata molimo mo santo tata Simon Kimbangu kiangani azali kotinda biso tolona pe tobokola. Po ete na kolona pe kobokola nde tokosala makambo minene. Mboka ezali vraiment na pasi miso emona mato yeyoka motema ebomba. Conscience eya tolanda na biso nzela ba tata ba mama. Mais auquel il dit na mwe bakuma uzazeba ngotala basome mangu bazusango natala ba ona pa wana penza bidu atuka awa folo bakaka folo bakaka donc boluza vraiment émotion na émotion il faut lo bakaka pour makambo ezoleka tolandaka nzela moto ezali ya atikile mutuka nzela kuteza yango muke bien à dire, compliqué quoi, très compliqué. Nzambe kaka, Kinshasa Nzambe kaka. Kinshasa Nzambe kaka.
tozoke Mongafula na paroisse na biso ya Mongafula totala nanu nzela totala nzela bana kin bana poto tomona mboka réalité ya mboka réalité. Donc so mati na mutuka okokanga misu te oso okangi misu ozomwa lokola mutuka ekombata likolo soki ekokende nzela les gens impossible. Bon. Ah, moi, c'est les fonds, moi, le bouquet. Sana. À suivre. On te remet la sana. C'est ça. Même qu'il y a beau sani même. Donc, nazo yeba kal susute. Toza wapi to komi wapi. Et pourtant, nzela ezaki nzela na ngai. Mais nazo yeba susute donc qui va kombo nyoso. Natamba pasi banana ngai. Obelela kombo ya lokumu. Kombo koyo ya tata kimbangu. Ofumola miso bana wajali komona bilanga. Esikoyo. Kembonanga ejali ya solo. Boli wana yo monene. Bana leo bamonani. Bandimi na bango. Mbula makasi. Na mopepe. Na bozangi kulia. Na bozangi ya tranquille. Na bozangi ya makamumaso. Me bango bandimi ete tokei. Ndenge lebenga manankolo na bisu esi epesa mandi bisu. Malamu ndetu kenda ku répondre na invitation ya tata na bisu. Solo omoni bokasi na bana na yo. Opesi bisu programme ndenge tokosengela bolimisi. Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe elimu santo. Tosi toke kulela na mama. Azali na mawa. Pona nini? Bango misu na bango mafungwana. Bazali kutala kampasi na muntu mwindo. Mukili mubimba. Kasi muntu na kwa soso lape azali na yangote. Disinyo soto kangami. Pelele na milionolo ya sata na pamba tesi to istome sanaka. Abake kukudura misu nzila wana ndenge nini tokolongo la biloko oyo to sito mesene na yango. Lelo yo mpasi siye. Afrique mobimba tozali na pasi. Esika ezali kimia ezali te. Ya solo. Tojo akaba indépendance na bisu ile kimbola tukumisatu na moko. Kasi na mokolo malelo. Pate to bénéficier indépendance na bisu. Moyen ezali te. Pona nini? Ndenge tosito lobi. Tosito kanga makana mnyolo ya satana metata. Tala bana niyo ndenge bandimi kumpola. Ya solo mubimba na bango basi bapoli. Kasi babwande na bango kaka. Pona nini? Bazale na yo ilongo. Lokola bino bokosa kana bino te. Papa. Toyi mala mone tango na olinga kubomba Sodom da Gomora. Papa Abraham apesake akanisake ete solo batu bazali. Akanisaka nde 5 ko kumana na mitali moyen zalaki te. 50 mitali moyen zalaki te. 30 moyen zalaki te, 20 moyen zalaki te. Pas même 10. Pas même 5. Mais moko kaka. Yon Nzambe tata nkolo Yesu elimu santo. Bobimi saka ye na famille na ye. Mama ndenge azalaki mutu na bozwi. Moyen ezalaka te. Balobi na yo kotala lisusu na nsima te. Me atali nsima. Banda mokolo wani tina mokolo malelo kenda kaka na kukuta na ye azali esika wana. Pona nini? Atalaka nsima. Na mboka na biso na Kisasa. Soko na mboka na biso na Luanda. Soko na mboka na biso ya Braza. Ata moko ko kumona na te.
po ate okala bana na yo mawa na pasi yo bazali komona kampana mbula pana butungi papa atali kama moko koko la bana no mawate mpati ochila bisu kimiana kati na mukili mabisu mukili moye mozali kado yo nzambe pesi bisu kasi kimia izalite malam de to bomana na bisu malam de to salama kamboyo bakoko salama te ya solo takulela na bana no talana no mpasi bango bamoni banda tongo bayaki wananzala nanda kupelo ko kuzali ya kolia izalite kasi bango bayaki na bango eske papa na kati na bana ututundi ya watondi mina bisu kopola eske bana kitoko bazalite oyo baza kulela kabutu moyo pato chia kimia na kati na mukili mabisu nzambi tata nkoli yezu elimu santu malgré mitima na bisu makasi yonde ko bongola ka eloko mabe obongoli yango yokomi eloko kitoko pani tu kamata na bisu kanda kuleka papa okala bana no yo mawa tikate ba konji na bisu bawo yo bandimi ete batambulisa mukilo oyo batambulisa ngona solo nabo okani na kubunda te na kuteya matei mabete na kuswana te kasi muto oyo akamatiri kamba kitoko ati baetudi yango bimisidi kamba kitoko pana nini na biso wabona kati na zaii mukili mwa yo bongo nde kubunda kaka mokolo na mokolo kuswana kaka bele mokolo na mokolo makulu badi kamba kitoko ezalite lobi okooka boye lobi okooka kuna boye lobi okooka kuna boye mawa esali bisu ata mwana moko azali te na kati na bana oyo bazali komona kapasi na lere boye eba musu mpe bazali na kati na bandako bazali komona kaka mpasi mpamba te bazali na mpasi bazwa mwa eloko bakulia bazwa mwa eloko oyo bakokupesa na yo bamusu bazali yango te kasi baye kaka baye kopesa oyo ezalaki na bango na kati na ndako bongo tika bango na nzala nzambe tata nkoli yesu musantu ya solo tusisto yibi pana makambo ebele mukili mabiso mokomi mutelangano gouvernement na baparti politique na baparti yonso to oyo na ndenge bakanisinaka yango chia mwari kambo kitoko na kati na bango papa ezangi yo eloko te ndenge tolobaki eloko ya mabe yo mutu kubongola kango ikomi eloko ya kitoko sikasika wabisi yonso tozali kolinga changement esalama mais changement yango na kubunda na kubomana na kufingana na kanisi ezali changement ya kitoko te yango na yo nzambe na biso bongisela biso po ete tokoma nzela pwelele ntango tosengaki indépendance tozalaki baparti ebele kasi mpona bobongisa mokili mwa biso jwa bosomi ya solo tookanaka bele mongongo moko tozwaki indépendance elelo oyo soko totali le 24 avril 1990 epesa malaka discours ete malamu de changement ezala baparti ebimi kasi mpona nini baparti yango bookani bozali te papa teya bana na yo satana asalaka na ye mutu te bana nyonso bazali kuna bazali bana na yo bazali kolinga ete mokili mokana liboso tika te tooka bele mongongo na yo tolela mpona peuple bazala tranquille allez très bien allez était très bien atambuli na butu alali na ndako na ye mutu akosala ye mabe azali te kasi na ntango oyo mpona nini tosengaki mpona nini changement yango to ya kolukela yango makambo ebele moyen alala na ndako na ye ezali te moyen mpe atambola librement ezali te ezala moko ezala butu bato tozali kobomana kaka yango wana tata nzambe toleli epai na yo katela biso likambo wana papa tika te bookani bozala
na bato nyonso babengami ete batambulisa gouvernement batambulisa conférence nationale batambulisa makambo manso mbele na bokani na kubunda te na kuswana te ya bana na yo te ya bana na yo te ya bana na yo papa pate biso bansupeto sepela yo ozali nde tata na biso mabonga mazangi na biso bana te kasoko tokamatili biso kana koleka moye te pamba te makambo manso mokobima na mokili oyo bato bandimi te kasi yo tata na biso ozali bongisela biso po ate mokili na biso totambulisa yango ndenge osengelaki tika te kimia na nkolo etambulisa baparti politique gouvernement na makambo manso ezangi nde tokozwa yango na ntina na bolingo na bino bele kimia na nkolo yumi na seko na njuto mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso banda le Bas-Zaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu, la subdivision surtout, le Chaba, le deux Katsai oriental et occidental, les éléments de Moko. Tirate, Bangoyon, c'est un bouton à quatre moyens, tout le temps de Samuki de Nabiso, au lieu de commander Sikabatumus, sous les autres choses à Kabiso, Yokaka, Batelabiso. Yo motokobongo la kailo kwa mabe bongo sangu kitoko makampe mabongo sami bele kimia na nkole umina seko na njuto pena milimu na bisu Afrika mobimba to sengi yango kimia l'Europe Amérique Asie na Oceanie banana ngai upelela kombo ya lokumu kombo oyo ya tata Kimbangu mokili oyo ya tata Nzambe ingomba oyo ya nkolo Yesu bandimi oyo bandimi ya ngani ya tata Kimbangu mokili oyo ya tata Nzambe ingomba oyo ya nkolo Yesu yakolobeza te na baemosio nyonso atoloba ate foloba nzela mpenza mpona okona na paroisi ya matadi na yo ya nde likambo mokili oyo ya tata Nzambe ingomba oyo ya nkolo Yesu bandimi oyo bandimi ya ngani ya tata Kimbangu bafongola miso bana bozali komona bilaka na ngai yembo na ngai ejali yo likolo eboma mabana ntango pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo eleki bakombo nyonso ntango pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo ya tata Kimbangu ofongola miso bana bozali komona bilaka na ngai yembo na ngai ejali yo likolo eboma mabana ntango pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo eleki bakombo nyonso ntango pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo ya tata Kimbangu ofongola miso bana bozali komona bilaka na ngai yembo na ngai ejali yo likolo eboma mabana enfin tokomi po tokóma awa na matadi na yo na nzela na kanisa tosali 4h à 5h kiton ya embouteillage kolongwa kaka centre d'accueil
bauti kokoma awa na matadi mayo. Vraiment ezaki pasi mingi. Kokoma na retard, vraiment retard na soni. Kokoma na église na Erwana. Ba jeune garçon, batata, na ba mama. Mingi solo ba mipesi, pamate ba kukundi maboyo te na pasi boye. Mbula, moyi, nzala, oya sala kantina nini ya salilaka. Donc sokoto ye kotunda wa natina mususu te. Babate yo moko si oyibi ete eloko ezali na yo mukili moyibi yote dikamute même soko mokili moyibi yote dikamute tambola kaka ndenge tozali kusengela kokomona makambo mazali koyela bisu ya polele nani ayibaka mais lelo yo dikambo ezali kujela yo na ngai bato na mokili basi ba mesani déjà moyen ezali te nzila wana na alela kapata tikango ezali na ye passe banana ngai ubelela kombo ya lokumu kombo yo eleki bakombo nyoso tangwa pasi banana ngai ubelela kombo ya lokumu kombo yo ya tata kimangu ofumola miso bana bojali komona bilaka na ngai yembona ngai ejali yo likolo eboma mabana tangwa pasi banana ngai. Oui, merci. Ngai révérend Boama Nzizwama Calix. Nazali pasteur kimbangiste. Pour le moment, nazali affecté na commune ya Mongafula, lokola pasteur communal ya Mongafula. Merci papa journaliste na motuna botuna kingai pona koyeba commune ya Mongafula pe esika oyo tovande ya Matadi Mayo oyo ezali siège ya commune. Bato ebele bayebi Matadi Mayo na 1960 ko nzoto ya papa Sylvain Mango ekomelaki awa. Mais avant nzoto ekoma ndenge nini esika oyo ezalaki po ekoma lelo paroisse ya solo papa Sylvain Mango abani mosala na 1921 le 6 avril akangami kaka na 1921 ntango bakene na Lubumbashi vers les années 34 papa Sylvain Mango abandaki koya pona tango wana soki bakoti ozo sambela nzambe ya Kimbangu akokanga yo yo bato bazalaki na mwa bacellule de prière ya koboma na bandako ya bato. Alors esika biso tovandi awa na quelques 30 mètres ya paroisse oyo tata moko azalaki kovanda awa na kibala awa bango basanganaki bazalaki kosambela nzambe ya tata Kimbangu ya kobomama. Même ndenge papa Sylvain Mango kotambola partout ayebaki mwa cellule oyo ayaka na ye kotana bango kuna zana Lubumbashi akokangama na bane 34 ayaka na ye awa atali bango apesi bango mateya alobi bokanga motema boyika mpiko boyeba ete na mwa ntango moke eglise na biso ekobima libanda ekosambela lokola mangoma nyonso soki asilisi kosola bana alendisi bango mbuta Kimbangu akotelema aye akomi juste na entrée principale ya paroisse ezalaki na mwa nzela moke oyo tobenga na lopoto sentier akoti na mwa nzela moke wana ti nzela ngo ememami ti esika mozele ezali akovanda wana abimisi mwa saka na ye abimisi mai abimisi kwanga na ye na mutsambo na ye aleti ntango bambuta bakotala mbuta azalaki awa aye kolanda ye malema bakulu ya mosikola na respect nyonso bazalaki nango ama mbuta azozwa mwa quelque chose azotia na libunga batelemi bazali kozela ntango asilisi tout en blanc ilame ekomi peme makasi bazomona ye na mwa ngonga moke boye ntango baye kotala lisusu adisparaître baluki asate kaka ndenge ayaka na ye ayaka ne mille fois. Alors ntango elaka ekoki na le 4 février 1960 papa Diangena ayebengi bambuta ayebisi bango alobi en tout cas ntango ekoki tokende kozwa nzoto ya papa
na Lubumbashi eya. Alors beaucoup ta mabondeli tokolela papa wapi. Décision quoi qui le 4 février. Mamuta babani ko proposer. Tolela ye na stade Tata Raphaël. Oye comme 20 mai. Ba mosusu ba pesi ba place publique. Papa lobi, papa diangana lobi, tata akoko lela mana place publique. Alors atini ba twakoti mabondeli. Tango bakota ki mabondeli wana toyoka kina monoka papa yalala. Alors le résultat mabondeli laksi mango amoni mutu moko mulai atelemi na zamba. Zamba ngo puisque awa nyonso ezaki zamba matali mayo. Atelemi kaka na place oyo bomoni esika bozwaki mozole wana. Mutu mulai atelemi makolo na se. Motu na ye esimi makata. Esika bomona lokola likolo penza wana motu ya motu etutani. Na ba nuage wana likolo kuna. Baye ko yebisa papa diangana lobi oui. Esika ya kolela papa, ya ko exposer nzoto papa e monani. Ne ba pesa ordre. Bakata zamba oyo nyonso bakata yango. Bakati zamba wana papa diangena alongwe awa na Kinshasa. Alongwe na Kinshasa bakomaki na Lubumbashi na le 25 mars 1960 le balongola ki nzoto papa na mabele na Lubumbashi ba récupérer nzoto ezalaki mobima intact. Botala moto akufaki depuis le 12 octobre 1951 asali na mabele 9 ans. Et de 1951 au 25 mars 1960 nzoto esali 9 ans na se mabele me manzaka ezali suki ezali miso ezali po lisu moko ti lelo ezali kotala lisu moko ya gauche ezali kokanga lisu moko ezali kotala le balongoli nzoto ya papa Simon Kimbangu contrairement na makanisi ya bato ete bazwi le reste esiki mikwa te. Papa Simon Kimbangu akomi mikwa te ti lelo nzoto na ye eza mobimba le balongwaki na Lubumbashi baye te le 2 avril 1960 nzoto ekotaki na paroisse na biso ya Matadi Mayo. Nzoto ya papa Simon Kimbangu ekotaki awa bakonzi ya leta bazalaki bandimi ya kote nyonso ba Brazzaville bangola bayaki miracle emonanaki mingi ya solo po ete tosi toye kozwa masolo oyo na mwa distance mais sinon nalakisaki bino esika ebembese kwaki kaka place tozotonga tribune wana cimetière moko ezalaki wana tata moko asekwaki ntango nzoto ekoti tata sekwi abengaki famille na ye baya kozwa ye bafamille babange babona mokolo yango bibembe ebele esekwi babani kobenga bango na bakombo famille Kingani boya kozwa mwana na bino akufaki na accident asa abimi azali awa mobali tel mwasi na yo akufaki azali aya kozwa ye babengi bato basekwaki mokolo yango bafamille bayoki somo bayaki te nde na butu tango mwa désordre boyokaki bayaka basala mwa mobulu aux environs espace entre 0h vers 3h du matin nde nzoto ya papa Kimbangu elongwaki awa ekei Nkamba ekende kokoma Nkamba na le 3 avril nde nzoto ekomaki na Nkamba. Mais likambo oyo ya Matadi Mayo ezali hasard te. Soki botali na mokana ya Genèse le chapitre 50 verset 10 nzoto ya Jacob mwana na ye Joseph azwaki elaka lobi jure ete nzoto na ngai mikwa na ngai okokuna ngo na cimetière ya bakoko na biso. Tango balongolaki nzoto ya Jacob na Egypte bapemaki na mboka moko nzoto epemaki na mboka moko babengi yango Goren na Tad. Babengi Goren na Tad nzoto epemaki wana. Alors tango nzoto epemi na Goren na Tad nzoto ya papa Simon Kimbangu pe epemaki na mboka babengi Matadi Mayo. To yango moni Matadi Mayo ezali site moko spirituel. Ezali site spirituel, ezali pona monga fula kaka te, ezali pona mokili mobimba. Awa soki moto aye na problème na ye azwaka solution. Awa soki papa azana likamo amoni te il faut to kota mabondele bati na biso mabondele kana ba place mibale na monga fula.
yango tobenga Mongafula commune prophétique. Puisque mabondeli soki ekoleka na Matadi Mayo te ekoleka na Lutende. Nyonso bisika mibale wana ezali na kati ya commune ya Mongafula. Tala na mwa mokuse maye malekaki mboko Matadi Mayo na pesi histoire avant ekoma paroisse. Papa Kimbangu ye moko azalaki ko visiter bisika oyo. Nde na le 4 février tango décision ekoyaki papa Lubito kezwa nzoto batu bakotaki mabondeli esika oyo ezwami na nzela prière. Papa Diangana ekopesa ordre bakata matiti. C'est que ekomi paroisse Matadi Mayo ebotami le 2 avril 1960. Elongo mouvement de la surveillance, mouvement social ya surveillance Kimbangisi ebotami siège yango akolobake berceau nango ezali na Matadi Mayo puisque mokolango nde mouvement de la surveillance ebotamaki yango epanzani na mokili mobimba. Tala mwandamo ya explication tokopesa tolu santu na Maimatale paroisse ya Matadi Mayo. Oui, lokola tango nzoto ya papa elongwaki na butu wana batu nyonso délégation batu wana bakumami na kati ya délégation nde bakendeki histoire na bango nkamba mutu akoko olobela biso lelo o nkamba mutu ageraka na bawei na bato bomoi ye nkamba mutu akoko yebisa biso batu wana bakene wapi me bakene na bango na cortège wana bande bazonga na bango. Merci pama journaliste. Ndako oyo eza na mabanga ezali esika ba exposaki nzoto ya papa Simon Kimbangu tango uta Lubumbashi. Tango bato bazosala recueillement esika bakitsaki nzoto ya papa eza ndako ya mabanga. Oyo mosusu wana bomoi na barido ezali esika ba papa Diangenda, papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Dialungana bavandaki esika ya bango nde tongeli bango payote wana oyo te soki papa ye azana besoin asala méditation akota na mozole azana esika kopema esika na bango kopema ndenge ezalaki na le 2 avril ezali esika papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda bavandaki tango nzoto ezali liboso na bango bavandaki na esika wana. Alors pona kokota na mozole condition ezali mozole lieu saint, c'est-à-dire condition motifo abongama kana nzoto te kolata bilamba te mais il faut spirituellement abongama pe esika wana bakotaka bikota te. Alors ce que moto azana besoin kokota kuna pona kosenga akokene pa ya Nzambe na fololo d'alliance ce que azali pe na malasi ya memi yena fleur pona kosala alliance Nzambe alela makambo na ye asenga guérison asenga nyonso misala nde abongo tobongami tokotie asengi ya bimi. C'est une condition moto faut abongama spirituellement. Nakanisi biso tokoloba kaka na monoko te bino moko bozali komona na bilili paroisse évolue makasi. Comme plan ya liboso évangélisation nde ezali kolakisa bato monene ya tata molimo santo tomeki kosala makasi mpona koyebisa bato ntina tokomaki bakimbangisi mpe ntina tosalelaka tata Simon Kimbangu mpe ntina nini tozali kotonga lingomba Matadi Mayo na évangélisation bino moko bozali kolanda boza na l'image na biso même oyo bozwi lelo évangélisation ezali mpenza préoccupation na biso ya liboso kote ya bolingo ya solo po ete mondimi fo ayeba bolingo ya nzoto na ye moko po soki olingi nzoto na yo moko okosalela yango mabe te bolingo ya mozalani na yo mpe bolingo ya lingomba misala ya solo bomoni bino moko misala
ezala nkamba ezala awa bino bomoni bamama bazwi bokonzi 3 mois seulement mpona kokende 27 mais babattre record bazwi première place na monde ntango boye mpe na matadima basurveillant bomoni bango mpe babattre record mpe e basurveillant ane nyonso fete ya lele le 2 avril le 3 bazwaka esika wana liboso ntango boye abomoni résidence chef spirituel takanisi na mokili mobimba résidence chef spirituel ya liboso ezali oyo etongami mpona papa à part résidence eza na nkamba na Kinshasa papa aza na résidence te eza komi na liboso epesi papa ndako na ye moko biso toyebi Shenoda ezali ndako eyamba bakonzi nyonso papa Diangene azalaki na kati Shenoda mpe azalaki loge na kati lelo papa simi mango na hasard puisque azali na esika mosusu te na yaka mais première résidence oyo ezali ebatongi na kombo ya papa Simon Kimbangu chef spirituel eza na Matadi-Mayo eza na bacondition nyonso tolongo wana te tomeki komema modernisation ndako ya pasteur communal seki batongi yango na ndako bakoyeba ki responsable avandaka na kati toutes les conditions sont réunies et lelo bomoni mpe mpuna mozole yango et subir ba transformation même soki ezalaki permis kokota na kati oyo ezalaki na 1960 te oyo ezali mausolée ya lokumu mpenza n'importe qui sera visité akosepela otali mpe tribune moderne tribune oyo bomoni wana ekozala ya étage eza na makambo ebele na kati même salle de séjour eza na kati eza na basanitaire na kati eza na basacristie na kati alors nakoloba eza première tribune moderne na monde kimbangiste isi so okoti na batribune nzo omona toilette oyo bato bayebi toilette eloko mabe me biso toyebi ke besoin naturel ezali e totie bacondition nyonso ete même bakonzi soki baye bavandi bazali à l'aise moto akozala agité azali te totie tribune wana soki esili ezali modele ya liboso oyo tozopesa exemple na kati ya monde kimbangiste sinon évolution eza makasi tozotonga misala oyo nyonso osala kaka bana ya Matadi-Mayo bazoboma nzoto na moke bana ya Mongafula nalobi bien bana ya Matadi-Mayo bazoboma nzoto na moke bana ya Mongafula baye bazali na vision de loin mais paroisse oyo ezali paroisse internationale puisque makambo eza na kati eza ya bana ya Mongafula kaka te et soki oye chaque mercredi chaque vendredi bato bautaka Sangulu bayaka mabondeli bato bautaka bacommune nyonso ya Kinshasa bayaka mabondeli même semaine oyo je pense ezalaki mardi toyamaki mama Ramona ntango ayoki malekaki mama Ramona ayaki toyamaki avandi mpe na biro awa totongi baparoise ebele temple ya Niangara eza bana Niangara bato batongi te Kinshasa mobe batie maboko bien que participation ya bana Niangara il faut ezala te à 60% puisque eza mabele na bango mais biso nyonso tocontribue temple ya Bukama eza bana Bukama batongi te ye lingomba mobe aketie maboko totongi yango centre d'accueil ezali paroisse internationale biso nyonso tonga centre d'accueil même bastudio wana so okei na Matete temple ya Matete eza lingomba mobima moto etongi yango mais paroisse ya Matadi-Mayo toza na secours te bakonzi mpe bayekolaka te otala ke paroisse toyaka chaque fois bato bazalaka apesa biso maboko te tosenge na bato ya mitema malamu bokoka kosunga biso ezala baye baza na poto kozona na biso soki botale maquette peut-être soki occasion mpo kozalaka bato ya presse po toexpose maquette wana mpo na raison ebele otali maquette wana ezali ya monene ya charge ebele soki secours koya te tokosala ntango ebele mpo tosilisa yango or papa alingi ete baparoisse etongama paroisse okola Matadi-Mayo eza paroisse po etongama na lingomba mobima
Docilité à part les gens papa, faut que tu papa bureau. Bureau ya papa il faut ezala. Dans una maquette nango, par bureau papa il faut être en étage. Voilà, il y a un service de millions sur la carte. Ah ouais, il faut être un restaurant moderne. Parce que papa ya ningi bayaka mitu bekufa kabalala kawa. Batu ebele ba visiter millions, ba pèlerin, ba toke l'intam. Même ya Kinshasa, ningi balala kawa. Soki ba uti l'intam, balala kawa. Tout ça un restaurant moderne. Ah ouais, il faut que ça na ba studio le centre de l'accueil. Tout on va studio le centre de l'accueil puisque batu ebele bayaka wa même na babeko. Bayaka na makambo ebele ba recollection esala makawa. Ici kana nyonso bambula ezobeta mo eza makasi oyo baosala ba 3 jours tout ezala na esika ya koyamba bango malamu yango tosengi na bato nyonso esika bozali otindela biso bamateriel ya mosala otindela biso bamateriel ya presse ya information libangisi puisque presque tozobuna mpona kosomba baéquipement na bango mpona kotia bango à jour na makambo ezoleka na niveau ya média azala jour. Alors yino esika nyonso ozali bozokamela na biso osunga biso soki bolingi kozwa bainformation ebele na numero na biso mpe ezali nako kopesa bino numero ya WhatsApp 089 91 42 456 alobi 089 91 42 456 081 50 33 698 081 50 33 698. Vous en avez besoin de biso, obenga biso. Ezala mpona bainformation mosusu tozali dispose mpona kopesa bino yango. Nakanisi mwa ndamo mpona korépondre na motuna na yo yango wana. Merci. Merci papa journaliste. Nzambe abatela bino mpe na mosala monene bozali kosala. Alléluia.
toza confirmer au pesi biso na lukombo oyebisi biso ozanani et puis confirmation ya maloba mama présidente. Ngai kombo na ngai mama Mvete Konde Bibi Elizabeth. Nazali mama présidente communale ya Afki na commune Mongafula. Mongafula ye! Oye! Mongafula ye! Oye! Oh comprendre mama me. Mama me. Anava. 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 Tozali na matazima yo. Eza esika nzoto ya papa Bangu epema. Donc wana pouvoir ya biso azali. Monga fulo ye! Oye! Monga fulo ye! Oye! Monga fulo ye! Oye! 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 Monga ya papa Simo Kimbangu Yangani Molimo Santo. Bandeko balandi tolandi biso moko tomoni Kinshasa tolakisi bino ndenge tobandaki na centre d'accueil ti tokomi na paroisse ya Mongafula na Matadi Mayo ezalaki facilité nzela mobulu ba émotion na ba émotion nzela mobulu ndenge papa Simo Kimbangu azo ba biso tolo na tobokola ete ya biso ndenge tolandi prière ya papa Diangenda Konsima tokomi na super. Merci na confiance pour repesa kabiso. Soki bolandaki biso malamu na elobeli wabino ndeko mama Fifi Ndongala na lisungi ya papa Lanza Lifonso. Pe équipe mobile ya Masolo Kimbangu. Botikala malamu nde tomona na mbalasi. Merci.